Mbote mingi balandi bandeko na biso lelo toye kotala eloko moko awa nayebi ke eza sur demande ya bato oyo basengaki, donc eza na kati ya immeuble oyo tomona eza na prince, eza na prince, eza bien, eza kitoko, tokota na kati to découvrir eloko nini ezali awa. Wana awa tomoni ascenseur, donc c'est-à-dire toye kotala ba appartement meublé. Toyota ba appartement meublé awa to na premier niveau ascenseur ezali au mona ezo clignoter 1 yango yo, donc otonto lakisa escalier pona ko kita na rez-de-chaussée. Bon asko toye totala appartement liboso yango eza na awa yango voilà appartement moko très propre, appartement elengi oyo eza balcon ya sortie na salon, donc vous en salon obimi awa bimba mo na véranda tala parking à monene kuna bwana groupe électrogène à monene bwana espace oyo eza lokwa terrasse moro bat bafandaka mo secret tout ça, mais ça terrasse VIP oyo eza sortie po bima na macadam, donc immeuble oyo na rappelé eza na prince na principal, donc kotimba mo na principal awa to wana commune ya Kitambo, précisément na Kitambo magasin, donc bwana parking à monene bwana espace oyo eza ya terrasse, donc espace mais bientôt kotana na kati total appartement na meublé na biso il y a une chambre, donc appartement oyo eza na ba meuble oyo eza armoire pona tcha biloko split yango wana split wana okoti na kati oyo ka kiozi obalbana kiombe kiozi malili, donc wana salon salle à manger, autant espace écran yango yo tout ça, ndako eza na ba staff, donc eza makitoko donc wana awa na circonscription to mona koloba lobebele eza ntina te, donc immeuble oyo baosa misala peinture tozocha yango boye pona ba réservation, donc union sorza na posa ya ko réserver de baosa misala boye asoli réservation ba regarder le ti oyaka misala nyonso ya ba peinture o misala ya mikie nyonso ezokende déjà à la fin ou eza déjà en cours, donc misala eza déjà en cours misala toyo kote salama ba changer biloko ba meuble ba cuisine ba changer biloko na salon, donc misala maison salama donc totala nde totala atona cuisine nanu tolakisa na cuisine biloko presque tout eza na cuisine, donc nde na bandeli susu totala appartement meublé atona Kitambo magasin, donc pembeni ka ya prince wana tobima na sie bokomona yango ato évoluer totambola totala wana toloba te totika pe na image yango moko eloba en attendant toyoka mwa wana awa toisko na deuxième appartement oyo eza ya 2 chambres, donc oyo eza ya 2 chambres appartement ya liboso oyo totali ya une chambre wana achango $100 la journée à discuter, nalobi bien $100 à discuter, donc groupe électrogène ezali ba agent sécurité bazali oza na ascenseur oza na mai wana courant bache $100 à discuter osko total eza appartement meublé il y a 2 chambres, donc oza na frigo oza na four tout ça, donc yango yo a pe to bito loba mingi te ti ekosila so esili totali a pe to kopesa prix pona ndako appartement meublé oyo ya 2 chambres, donc oyo une chambre tolobi $100 la journée à discuter, donc tout dépend de la jour au sala mais $100 à discuter awa total deuxième appartement ou les appartements il y a 2 chambres, donc a to loba mingi te to limpe to tika total nanu appartement ngondenge ezali, donc appartement nyonso misala et salema, donc sala mande et salama moi arrangement moi tout ça ndenge zalaka
oza na droit ya ba garçon de chambre oyo babongisaka toujours bambetu tout ça et puis oza na ba garde-robe na yo donc baappartement nyonso eza climatisé. Donc voilà un peu ape susu totika totala nanu soki tosi totala topesa prix ebongo tolakisa libanda ti na balabala. Merci. Donc wana awa tolinga déjà tobima donc appartement où il y a 2 chambres bâti $150 à discuter. $150 à discuter la journée. Donc voilà un peu ba tarif awa ndenge ezali. Donc wana tobima libanda tolakisa pe nanu ndenge libanda ngo ezali tolakisaki mokie na puis tomataki likolo totali tolingi sikoyo à partir ya se toyeba awa eza nini. Donc voilà un peu awa portail oyo bablokaka yango oyo voilà bloqué cadena oyo bablokaka yango oyo et puis awa eza immeuble moko multiservice bamoni towana restaurant towana salle de fête yango oyo awa restaurant salle de fête wana restaurant ya solo salle de fête oyo eza espace oyo nalakisaki na ndenge ya likolo mwa terrasse VIP batekaka mwa whisky donc batekaka vin biloko eza VIP quoi. Donc awa nde basalaka yango donc oza esika moko okoregrete te. Donc en cas de coupure towana groupe ya monene oyo babengaka groupe industriel ya monene. Donc awa towana macadam nde na babaki awa towana komi na Kitambo précisément na Kitambo magasin. Donc oyo vous a intéressé kobenga kotala voilà entrer nango yango oyo moni ba maison commerciale oyo vous a intéressé kobenga koya kotala et puis kosala ba réservation. Merci bye.